bana mibali bazaka caillou baza oluka le dos vite fait bandika ça BBC na communauté naza koma mal à l'aise nazo sentir que oh tant que bazo tonganga. En fait, ngai constat na sali entre jeunes garçons congolais na ba jeune fille et ça que au moni toye na mboka moko eza mboka bapaya. Siko on a remarqué ba ndenge tozo boko la ba na biso ya mibali bazo tanga mingité. Bana mibali bazaka caillou baza oluka do vite faire bandi caillou ala ta griffe ala ta bona bo ko apparent effectivement alinga za vite fait voiture à luxe. Alors on remarquait ba jeune fille ba otanga mingi. Alors comme bazo tanga mingi bazo comme beaucoup plus sophistiqué que we're not finding enough compatibility. Parce que you have to understand Congolese women are very strong women. Strong people. You also other people bazo ko notice kito ko na bio. Yeah, parce que because you're special. Yeah. Boza ba être mot spécial. Ya mona baza ko landa bino. Mais en réalité mutako koka parce que ba nzungu na nzungu eza na mufinu kuna ngo. Siko ba mufinu kwa na. Siko ba sika no zokende bako mismanage you parce que they can't quite handle you parce que you're a very strong person. Siko Congolese bon ya biba msuba beta keza parce que azana ba tools te parce que a Congolese woman she's so strong. Yeah, I think because you're weak. Yeah. I think if a man hits exactly because it's not as we knowledge ya for manage you te. Alors azomo na kaka il faut qu'il y ait na violence. Or ceux qui aza well educated à maîtriser et you mope au monde que mobile nanga dona linga za ndenge za. Elle a besoin qu'il y ait la violence. Donc exact discipline mais moi ce que je peux dire aux parents surtout ba ndenge tozo beaucoup là ba jeunes garçons ba na biso mibali il faut ba tanga parce que ceux qui batangi te ba okoka ko maîtriser ba communiste. Et on peut bazo que des ba white women parce que ba yebi que kuna baza faible, kuna exigence exacte. What's your take, Cappuccino? Donc, bandeko ya basi marambeze belé parce que là on s'est allé complexe bazo landa ndenge bazo mona na libanda adam bongo mususu pe azo mona ke isa BBC na communauté déjà donc là que les gars bazo moni moto soka lingi abungi nzela ok ça ce que biloko ça ce que moto faut tout raisonnable et ça for life parce que life on les aussi ngana za kimia na za pila bande ko to za kimia ozomo donc ce qu'on a bongi sa bisika na zo kende na mema un plus pour le ngapi na zo mema ipa mema un plus donc to sangana malamu pour na kimia ezala na kati na famille ozomo kimia ezala mais ma beza ndisiko ke moni batu mingi bazo kende akemo bimba bosa nyonso ozomo même ba libali pe alinga mobali mwasi ya libanda
ake mobimba abose même famille de comme que c'est les familles baza ko embêter fort ça que sont embêtement té ils ont kambo ya yo moko t'es dans la famille hein la famille to il faut généraliser té vous comprenez parce que nous sommes tous les bateaux que bon soit dans les mots voilà vous comprenez et ça bateau sous baza bongo abali ake mobimba ke abungi donc il y a comme ça serré na moi ce n'est quand même la famille là il y a comme ça il reste chaque chose n'est pas problème c'est que que bande ko mingi ba maman ba famille ka ba maman te ba famille mingi bazana passe ya mingi parce que bande ko na bisu ya basi surtout tant bazo kende pas ba paya ils ont fait ça passe mingi na montagne vous comprenez parce que accueilli à bungi tant que kende na bande bali ya gari vous comprenez kuna tsoki qui peut azap na ke mutunzamba abuka bukate donc ata na so ayebi na mutandimi la famille eza bolingo kasi on est toujours il y a comme tant bazo ba bolingo ndenge ndeko rabike bolingo muta abungi miso kofi siko yango likambo fo kotala ke bolingo nazo kota ozo comprendre yango to likambo ya likambo famille bolingo nazo kota nazala kosana za nesengo pe famille pe baza nesengo ozo comprendre donc tant bokutani ezali likambo siko na ba liboso ke bosolo li malamu ngana za chrétien biso tozala raboye yebi mozala ndengene biso tozala raboye tozala raboye OK est-ce que tokokoka yozo ya ngana za bana moto ayebi siko na moto ayebi tika son exact question que moto ayebi te yo mo mi yeba zo mpa ndenge ndo marachal alobike moni tango tozokola ne obeke to yekola kana o tozomona parce que tango yo koli na communauté miso élection sonné que ba pesa ka dot que ba sala parce que ozomona déjà bana nyonso tout est mona blog wana te nga o mais biso to yebisa bino makambo eleka na bachaîne na biso alilo basolaka na biso bongo nga na zampa musu na bio tala nga zampa yango lozanga mukuna oto te yo boko yebi waite ngaya za kote ngaya ni wacho kuna yo zali na utaki kuna tete ni ngaya te kasaba bide place yo zali na utaki kuna wasate skola biloko no surtout zo vivre que ba fandisa kingai tala au izala kabwe non ils ont osé comprendre surtout tant comme nous kamba bolingo nyana bide tant bolingali il faut que tant bozo reconnaître que famille ezali liba les ali sacré faut bozo na famille vous comprenez soit tant bozo na famille parce que bozo considérer relation wana mais bozo na posa que famille et pesa bino soutien na yango famille pesa bien parce que bala monsieur abaso moi ozo anté parce que ya mama bala qui baba c'est na 30 bon 30 000 maman ça anga bakiselo koto ka maman ça mon copo besoin baka bala kisabino c'est très important donc ndaka yaya papa na yoka ke lobaki awa omoni tango basaka kinzonzi bapekisaka te ke bana bazala te na on peut exemple na biso to genaki Dieu maniko bala mwasi ya mwana na biso asuka to memi bana bamoni bassiste bana nyonso bavandi batali discussion ndenge leki tout après babandi ko poser ba question na bango na nzela mam why de basali boy bozo répondre bango parce que ça na ba nyonso tout wana lobi papa biso to ye bango te et ngi bateke ba réponse au pesa yi bango et zui bango et koti bango et koti mais ça c'est ba tuna et ça c'est ba koti c'est ba bango nous d'accord bateke nga ba isa ngate et ça déjà na ngati ko bedi mwana tika na mazo tambo na chaque jour no assistant na place basaki kinjondi et on connaît ko bala moi sino ba leki na ye bazaki wana ba assistant ndenge ba osala kinzoda yaya na bango te bazaki te attention bazaki te ba mona ki makamnyoso ba mona ki ba préparation des eaux salama alors ko lobate ke ba parents na ko ba bana bango ba tete limbisa nasi na kati ya biso toza ba British n'est-ce pas toza ba British na kati ya biso n'est-ce pas OK est-ce que ils ont British moko wa kolo ba ke ayema kama mboko te ayebi makambo ndenge ni mboko ebande ezalaka te lelo kuto comme dire il faut même OK nous ça même test vous a test il faut les kango makambo il faut basoki ikui na uta wapi mama na yaza yaki mlele ndeni ya mkuse toneli il faut yeba nyonso wana lelo ezabongo nazoya leko kima abiloko ezobima ozona biso tundi wana eza na bato abotami ya paini d'histoire wana te mais eza problème te l'essentiel bayebi ke bazaka na queen na bango mais ayebi histoire ya kuna mo bayebi te oh mais batangi on a classique batangi tendeni ngana zo bisa yo ngana yena mboko na 2007 bolimise na yena mboko na 2007 awa na mboko ivaki na yoko l'anglais
mais pas dans nyonso balobaka anglais na nzelo nyonso bayokoli yango wapi mingi na bango bayokoli na classe no basalaka bajisi esi basalaka bajisi esi te histoire ezali eza problème te kaka moke wana yango wana ebele na biso ke babotamia tuni histoire ya mboka mpa yebi te ayebi kuni nazali ayebi kuni nazali physique na kongo amona ye te ayebi origine aye te ayebi eloko te amona Manchester but there is resources available for them to learn. There is an open communication at all times about this topic, so if they want to learn, they can. If we want to learn in our own homes, it's a whole issue, it's a whole topic, it's something that I don't want to say the Babomba can go, but they kind of do. Like they try to have, they start kind of like No, they you don't. really No, talk about. No, they don't. Omoni, you're missing the point. Et là, il faut comprendre les aboués. Bana nyonso batangisa bango ndenge moko te. Na kati ya famille ezala ba gardien du temple. Donc mwana mususu aza mwana ntsuka, mususu aza mwana liboso, mususu aza ya katikati. Mais soki likambo eza oromona papa azo se confier na ye. Parce que ye aza curieux, aza kolinga ye ba makambo wana. Siko bana nyonso bazala bongo te. Muna mutu aza na mwa capacité na ye. Tout définir mwa moke culture eza nini. En fait, culture ezali, ce que mutu abosani makambo nyonso. Oh, ce que etikalaka. C'est ça sa culture. Moi, ce que bosani makambo nyonso. Parce que okoki kobosana esiko ozokende, mais siko outi, ce que bosani yango bato baba, something is wrong with you. Parce qu'il faut quand même oyeba esiko outi. Donc culture ezali yango, ezaka nango biloko ya mike. Ndenge bakotangisa nyonso te. Mais en fait, batangisi yango ebele. Le jour ezaki na mo histoire moi moke maman moko abala et chaque jour ce qui azo kalinga misuni akata babu nango abwaki. C'est comme mobile mais pourquoi tu coupes toujours les bouts au bois kaka? Yes mobile non maman nga za yo sala bongo ya nga pe na sala bo. Mais appelle ta mère autour na quand même pourquoi au kata azo kata po ozo bois que ça misuni on peut manger ça. Alors, je me suis dit, à tout raté, à kata, ti mobile né à lembi, à jouer téléphone, à béni sa mère, à PC Malamoro sa fille, demande, pose la question à ta mère. Maman, au fait, tant que vous avez dit lamba, ozo kata misuni, ozo boaka, pourquoi tu faisais ça? Maman a dit, ah, ok, pour baki kalou, on a mis zaki mike. Tu get it? No way. Il y a copia qui mais elle n'a pas demandé. Si tu as une bande de sous oba tout naka. Maman, au fait, pourquoi tu connais au bal ça y a wana na moi ba sengi mbongo ebele. Nengi yolobi pourquoi ba sengi 30? Pourquoi kuna ba sengi 6000? Tu sais muta ko boma mbatumi bale ba ko boma mutu moko sali life prison, musa sali 2 ans. Musus ba libéré. Comment tu... Parce que il faut interpréter cause au yo ça il a qui crime na yi. Voilà. Très bien. Can I say something? Before we were talking about how come some couples when they get together they forget about family. And one thing I was going to say is that sometimes, you know, when you grow up in a specific type of family or around certain environments, she already decided that me, the moment I get married, it's me, as for me and my house, my 4 walls, that's it, everybody else will go. She's not Mindele. And not even Mandela, but some even African, you know, as a Congolese person, sometimes you're like, you know what? And it's because, as you guys were touching about it before, that as Congolese, sometimes your household is not just mama, papa, and kids. It's mama, papa, and the mother-in-law. So in matters that sometimes supposed to be between man and wife, or sometimes between 2 people, it becomes something that is the whole family issue. Exactly. And when it comes now to marriage, it's almost like we as young people, we're trying to reclaim back our privacy. And we're like, you know what, we're gonna set some boundaries. I don't want that for my life. So sometimes as well, you have to think about it, that it's not just the autobarak to susu. But sometimes we go there because we want to stay away from that type of family dynamic. Donc, voilà, il y a la mannequin, l'acoustique. Je pense que nos parents peuvent baser la facilité on a pour s'intégrer dans la culture dans notre
je pense pas. Mais non, pardon. Famille, là, tu penses pas. Il faut gagner, surtout foufou, parce que au moins, famille, il y a outil, mix. Donc, il y a un mix, ami de nombre de point de vue d'ailleurs, et là comment? On pense que les parents n'ont bango basant la facilité à s'intégrer dans la culture congolaise. Bon, et là on a le bosso, bolingo eza na frontière te, eza normal, mais et loko eza ke eza bilo mususu bon, eza nga so maman na biso peut-être na ndako nanga, na ndako nanga. Donc so peut-être na poto na minute, ala na ndako nanga te. Wana eza biso. Donc maman nanga so lelo, a nyata ta ko ya te. Tina opesa invitation pena ye aya fandi allié asisi kolia amemi basani wana biloko nyonso nde bolamba kio akenango apa pesu réponse ki awandoya donc biso za bongo donc eza bongo OK il faut bongo ba yeba maman biso ka boye bon bazara déjà boye bazara déjà au moins biloko wana donc biloko amike il faut yeba mais Mr Cappuccino il faut pas beaucoup na so il est le moins na ye na pese exemple aye na mutu aza congolais ou bien congolaise. Est-ce que vous avez la facilité wana yako s'intégrer au yeba culture wana? Bon, ils ont ceux qui est comme à niveau et bas là. Vous êtes obligé faut yeba. Ceux qui ne tu bozo bas les sommes bien bozo bas. Donc vous êtes obligé faut yeba. On connaît ça là ndenge. Ceux qui ça va, il faut yeba que on va s'en rendre. À part les bas là, donc you willing yako s'intégrer pe au yeba pe culture là, vraiment juste la culture parce que ceux qui baba là ni tous les chrétiens donc pour du bon et ça pour la vie. Donc you willing yako learn culture na bango pour la vie na yo mobimba oyeba pe kuneza na ndenge. Yes, c'est important yako yeba parce que beaucoup de famille. Voilà. Donc ils important que oyeba bango on appelle ça la ndenge. Donc il y a le camé dans le bac ils ont camé que tant les deux personnes ba kutani ba bongisi bien deux familles baza accord d'accord nani ni wana. Donc on s'engage ensemble. Voilà. Parce que bien il y a des choses donc ils ont des mois. Dans les premiers ans que sont des deux familles déjà d'accord donc transition de mando ça na biso to kende bon bazoya biso tozoya pour la bon faut pas y quoi. Donc ça pardon na question hors sujet mais là la question mon co nos parents ceux qui faisant tout cet exemple que ça la culture mususu par exemple que disons biso ba congolais no mibali biso ba congolais biso tous ça mona mbali mtako bala mona na bango mwasi bango kuna ba acceptaka donc bazo obligé te qu'il faut biso ba congolais to futa d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord nango even dans la culture na biso il faut nous présenter quelque chose. Mais ceux qui n'est pas à moi si bino pour accepter on va jouer ça bino que pas na biso to ça la raboter to ça la raboter parce que bino ne bozo qui n'est pas na bango. Also it's really ko n'est pas moi si that's the et pas na basi donc on va so que biso awa ils ala raboter. Et bon ce que c'est ça moi na bino ya moi si la culture mususu mutoye ko bana. Ils ont les mêmes choses. Pas na biso to la raboter to ça na raboter to senga raboter. Ils ont des mois parce que bino ne boye pas na biso. Donc bino biso to la telle ça bino ne biso to ça. Ne biso to bali ça. Vous comprenez? Donc ils ont des mois. Donc biso mon bali biso la ke kuna azui ba arozwa o ba batali se wa. Donc ils ont des mois. Maman ça otu kotanga wa divine na yo a 9 ans obeti sola to pese exemple divine a poli divine ye ayelo mutu mo aza congolais te sikoyo esengi ke après libala divine ala mobali wana akede esika mobali ala pandaka ozala d'accord na moi ce que ozala penalaise bolingo bi papa ne kongo alobi awa soki mutu déjà akwei na bolingo akwei kaka sikoyo ndenge akweli déjà na bolingo wana oza na choix te il faut accepter il faut olearn mpe culture wana na kati ya nini mais na nde lobelo komoni na kati na biso ntango mwasi azobala ntango bozoya tozoke kobala eza lokola te kobala na famille mindele balobi na bango mpo bazaka mpe na culture na bango loko tomosalaka bazaka mpe bazwaka mwasi ofele te. Mais le problème c'est quoi? Ceux qui vont balobi ba memake lo côté. Biso lokola bato tozo ke de poto ko ke kozwa mona bato dans les villes il faut ne puisque symbole il y a quelque chose. Pour la ça va biso la culture na biso za la kaboye. Mais le quoi bino ko ça la roté bo memi quelque chose il y a symbole. Pour ça ba responsable boko ke kate te biso tozo le lo côté ali. Bino pe maboko na makolo papa boke zo mona ezala te. Ozo mona. Donc il faut pas reconnaître moni
pour s'intégrer dans les deux familles, il faut reconnaître la culture na bino. Aux hommes, c'est très important. Là, on est là pour il y a partir. Faut pas quitter la partie. Vas-y, la mannequin. For like my background, I would say that I understand why the parents as well want you to marry somebody like them, because they want to have a relationship with your parent too. Yeah. And sometimes language is a barrier. Yes, they can speak in English, but that doesn't sorry. C'est bon, vas-y. Just because they can speak English doesn't mean that they can actually have a full-on conversation and have banter. I think for me, for example, one thing that I have to acknowledge is my mom, she lives in another country and is not English speaker. So if I marry somebody that is, not Congolese and not English speaker, my mom will not be able to communicate with that person, and that would that's a sad thing as well, that they will not have the ability to actually to get to know the person that I'm going to spend the rest of my life with. And on that sense, I understand where the parents are coming from. Like, I get it. Papa a dit sur maréchal de Congo. Motuna ya boy pesami. Selon yo, ça point de vue motu. Raison nini o ezali ke le parent africain in brackets congolais balingi bana na bangote babala bikolo mususu. What are the reasons? Bon, raison eza et besoin dépend na ba famille, mais en tout cas eza souvent compatibilité en culture parce qu'il y a monde. Mais na lingina répondre na mwana alobi loko moko wana que ceux qui boké ko bala bango na bazwa ke côté. Il n'y a pas mariage. Parce que ceux qui nous ont dit qu'il faut 5 heures, ceux qui font 10 heures et qu'on soit tant en année. Parce qu'il y a une négociation. Pour la biso et la libala, il faut qu'il y ait échange. Il y a des gifts entre mes parents. Ngai, madame Nangai, aza papa ne aza mondele. Papa ne a beaucoup li aza mondele. Tant tozo bala ye, il faut papa na yazwa quelque chose. Mais alors dit que non, tout ça va dire, mais non, il faut au komelo comment faut pas payer ça. C'est comme ça et il fallait pas payer ça et peut-être il fallait tout payer ça. Donc culture est vraiment d'importance makasi. Et là comme ça il y a aussi ko bakisa wana que alingi mobali na ye aloba même langue pour à communiquer na maman na ye. I like the way you think, but you need to think even deeper than that. Parce que communication est bien. Et ça pensa les sous mobile non na maman noté. Mais c'est tes enfants, tes petits enfants, na ma parent na yo. Si quoi yango il faut comprendre véhicule ya munene ya culture et la langue. Biso problème toza on makasi tozo laksa ba na langue té. Parce que les mots que nous parlons eza na lingala eza na makambu mususu. Omoni eza leso na lobi penser na lingala batbarloba eza makalisi omoni mais siko se na lobi ko banza siko eza nini batbarloba susu eza ka penser alors que c'est pas la même chose omoni tsozo loba munoko na yo lokota na yo il y a des mots eza na ba essence nango yango eza très important moto ayeba culture na ye et batu ba yebi yango bazar si papa ne sait pas YouTube, Google, tout ça, you can find out. So if you really want to know, you can find out. Massa, raison majeure, il y a un papa, le bizarre, compatibilité, il y a culture, et ça très important. Puis les Kaboussou, il y a des coco, mon iba a Jésus poussa na boye, bana nyoso bazo ke na bango. So ki bana nyoso bakei, le loko e kubanda epe ko fortifier ngai pia na makasi na vivre na sepe na mukiliza ba koko nanga. Siko so ki ba koko wana nga na bango langage eza malamu te, nazo pokate eza pasi. Oyebi pasi nini ekozala na parent oyo azoluka sakana na bana na ye na ba koko ne me azokoka te cause ya langue. Ezaka vraiment pasi makasi. Ozomona donc yango wana eloko mingi mona ba parents mingi toloba ngo même na bandako ya ni ngo se ola belanga semoul. Pourquoi toloba ngo kate pour na semoul mais toujours bango par rapport pe ya langue. Ozomona eza eloko vraiment eza makasi wana eza yango wana. Po ngana poza la mama na ngaza vie. Mwana nga bali aboti lelo tolobi ke non to kita Congo. Bana ne to mwasne bazolo balingala te. Ok, maman nanga esinguni makasi eza asolola na ba koko donc na bana ya koko na ye. Et bon pour la moto ça intégré.
Pour le moto, c'est intégrer ça problème. Donc, au moins, ils avaient 5 ans. Aux hommes, ils avaient 5 ans. Tous les parents congolais à Boyaka, non, tous les Boyate. Ceux qui moi, si mon azana willing, to mobile, mon azana willing, ya koye kola. Oyo, to komi la biso de 5. Et ça, que 5 ans. Aux hommes, donc, ceux qui m'ont moi, ça y est, to mobile, ya koli, ba parents na yope ba olinga ba yeba. Au moins, surtout ba koko, azo solo na moi, si akoko nete, azo akoye kola pe moi ba mo, ya langue wana. Et au ça la bien. Mais ceux qui nous donnent, on a fait ça pour la famille, on a beaucoup de salama. Donc moi, si y a francophone, linga la famille, francophone, c'est très facile, mais à Boyi Penda, même les bureaux comme à Congolais, on va dans un restaurant. Vous pouvez imaginer, jusqu'à ce que, et ça, on a belé la kati. Donc, priorité mingiza tellement mon bal y a ma papa na biso congolais ceux qui pas quoi déjà pe na bolinga quoi kaka donc so ba kei bon ba kei et comme que yo se comme kaka ya nini siko eloko eza passe eza famille ya mobali exactement lisusu na c'est moi na relation on les et comme une famille moi si donc et ça peut cause un peu contraire aux hommes siko plus mingi aux mingi plus na omoni nde tozala boye valeur na biso tova na yaya na banda ko toyeba terre mais tant to bali to ke siko ko moyiba valeur a ndekono poko mo kanisa ndi bozalaki siko imaginer ndekono wana yo moko zozwa na temps ko so na été ozomona po ndekona nga obetela mwasi ne lisolo ndenga na obetele te po nga na obetele lisolo nde tokola ki na ko expliquer bana na ye siko soki na za na capacité au sala moté ozomona te que ça peut passer quelque part donc are you guys was that d'accord dans quelque point on va pas ici il y a barrière entre culture des congolais et la culture des congolais parce que même les soldats betia ils allaient et là moi motuya parce que ngape madame akendaki kotala ndeko moko de wana bala mundele au moins il y a un tour de la culture il y a biloko mususu ikoleka te ozomona ndenge tokolela omona kinoko pena ikoleka te ozomona bakende na famille wana ndeko mobali abala mundele balambi basisi kolia tutu basilisi mobala longoli basani akecha na cuisine mwasi angumi makola baneli masolo na kamari naye mobali aosoka basani ozomona faute te eza ndenga libala tete kodala tobebisa eza ndenga libala na dekone esali bango bien déjeuner bango comment ils sont passés de famille moi ça comme ne makola zo betele masolo na bakambane mobali kuna alongo basani na mesa bandi bosoka basani eza bete bosoka basani eza libala mais la culture eza libala to boite eza culture moko donc toza ba culture moko na mwasi na nga na sokola basani pourquoi pas bite bosoka ma moi ya biloko mususu ndebo yokani te là moi ya biloko mususu osala nango ozomona mais tant qu'on prend la milliard bateau ozomona quand même moi changement wana ozomona moi changement wana parce que wana ezo comme so fake non comme so fake normalement là na dabwe oro epala ngo lié au siliti donc na longoli basani na kocha na cuisine soki pe na longoli te na bisi na 5 mois sinanga akolongola donc ela ko sungana te côté wana te mobali ya longoli parce que tour na ye parce que tour na ye alors madame passe la sala qui est gêné bango comment biso basi to fandewa mobile sokola bassin na cuisine biso to fandewa à l'aise olobi gaza mundele non nan amundele mobile congolais moi c'est mundele wallahi feke kibongo tout bagala rota bachiwana today I'm cooking Photo yeba munoko mboka ba anglais ezalaka english munoko mboka ba français ezalaka français parce que munoko mboka la biso nde ezalaka lingala chiluba kikongo parce que deux fois biso to molo on ba langue eza ya bango ya biso nde eza minoko mboka il faut koza nuance alors c'est très important comme bala na yo ba munoko mboka ba anglais
Baye va pe mon ramboka yo. Mais lingala pe da makasi ya papa. Lingala makasi, lingala makasi. Lingala makasi. Lingala makasi. Londres. Bana ne balobaki Congo balobaka lingala balobaka français. Afo kusarba non. Non. Baloba bana bayebi nini. Soki bazana papa na bango ki Congo. Papa ayuk alobana bango la musique. Kasi mapa mo wana. Soki bazana mama baki na français. Aucun na classe. Bazana ngete bisa bango yokuza te. Même na classe ils advise pour. Bana oki na classe na football bango. Ya mo bandibu bangela bango zo beba. O mwana botami ya metaka beto palge. Merci, maman, merci. Maman, on elle équipe vraiment très bien, elle équipe très bien. Je pense que Bino Kuna Boanandaku, Moutou, a vu quand même moi quelque chose n'a pas ya point de vue ya Moutou. Alors quand on est au point de vue nanga, eza yote, oya yope, eza ya bangote. Natango kalezala qui problème comment na ba parents na ba na ko sala famille boye ko solo la. Mais tanga lelo eza nango possible et pas la biso TV et make ngo easy pona biso nyonso. Donc quand ndenge zala ka momesano, lelo toza pe na invité la biso spécial oya zoya pona ko conclure débat la biso ya lelo. Alors sans plus tarder, tozobenga papa la biso Sami Tangaza koya to beti maboko azoya na madame donc papa la biso Sami comme na maman la biso Winnie dans le les un peu moins spécial tu invité couple lelo donc papa la biso Sami s'est présenté na ba bazo ta la biso ouais comme on a Sami Kibula en Angleterre dans ça la cana 48 dans la team militaire IG nous sommes mariés père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Donc, papa Nabiso Sami a marié, père de 3 enfants a marié, na maman Nabiso, Winnie, maman Natiki, on se présenter. Ok, bonjour, bonsoir. Kombo nanga Winnie Kibula. Naza marié, lisusu marié. Naza marié, naza na bana misatu. Nasalaka na école, naza teacher. Merci. Donc, bango va se présenter minga le bezate papa on a dit débat na biso ndenge l'équipe papa Sami na maman Winnie. Donc, bo pe sa biso ba point de vue na bino selon ba point de vue op boyoki a ba PC. Bien. Côté ba parents, côté jeunesse. Voilà. Bino so oui malam. Parce que tant que mariage, ils le mot papa le que ça entre deux familles. Mais avant comme on a famille, ils ont qui entendent il y a 2 personnes. Celui qui na exemple moi qui y a ta bandundu, baba bien amondi qui tuer. Donc ba pone le moisi. Ba pone le moisi tant que ça na moi après tant comme âge moi parce que moi sinon y on a seulement ta bandundu. Mais le qu'on est simba rapide simba raté. Ils ont pour accord on a les entre 2 personnes et abouti n'a rien. Ce tozongi mon qui dans les bandes de côté indien bisto batobi que va congolais faut mobali akene ko voter moi si. Et pas indien moi si t'es pas la mobali. Et puis et pas indien mobali a rolanda moi si. Yes. Mobali moi ça que ça a tout musala mobali azolamba na moi si na ndako. Pour te dire que la culture va être différente. Papa Timba lobi que hier a qu'on dit ma culture me soutient. Mais pendant que aux amoulouba, on va les Congo. Donc c'est qu'on dit bien. Voilà. C'est qu'on dit bien déjà automatiquement. Bon, là si on a un Congolais, n'a pas les Sud-Africains. Nazaki jeune le kola pebino, c'est na comme papa le là-bas. Na mo jeunesse nanga. Nazaka na soeur et maman. Ezaki moi histoire. Nazaka na fiancé nanga. Azaka babingo banyanga. Ngaza mukomo ya bandu ya ba Congo ya donc, Nyanga style azaka congolais. Congolais mais tout ça différent la culture voilà. Maman nanga alobi libala wana ekosala maka jamais. Ah, quand tu maman pourquoi?
Papa n'a jamais quoi dit nga quoi, ça est démocrate. Azo qui fait pas mon pénalité. Mais maman n'a télémélia. Au Borobala n'a jamais. Il y a qui peut créer un truc. Pourquoi? Ah mais non. Ce Bobala, c'est le bas de colonne balé qui nous qui ça ma casse na katiwana. Bana, le coup fable man ba disable bani. Wana c'est le maman na. Mais psychologue bato akala kala wana tina biso ezoki kana kana biso mama bi ndenge za ndena lobeli etira kandengwa naki papa lobi mwana si moteme lingi linga so si moteme linga ok monika tant que ça va amike na sali ba démarche na tina voyager na ki Angola fait ici dans la communication na chérie na ngaba to benganaka passer ba yo non monsona to lingité tout ba pesi ba vina ba famille à moi si on a balinga na openga ite ba bi que non li bala na ya bantandu na ba nyanga e aussi mbakate ndingi boto ba que non eza entre famille siko pa inga na ko mesiko na mboka na moni aba congolais pe ba congolais pété na za mobali na za besoin ya moi chéri pembeni na pose la karaté na lukaka congolais ko na libala na ekutana madame Mini mokolo na mona ki ye mutema nanga et ça c'est une question de notre famille. Pourquoi il faut que la famille ça qui négatif. Mais bon dès ça bouiller n'embête pas les selonga. Na litolinga na moi sinanga bon ezaki moi trouvé na moment accident salemaki azuzemi. Tant azuzemi esengelenga siko fona kende na famille na bango. Bon kuna papa zate mama zate na zaki na ba camarades na ba église. Tu veux l'église la famille. Voilà. Na benga ba on a zaki close na bango to ke na libala. À partir on a tombé en kinzonzi. Kinzonzi ezali siko bazo la savoir que culture na bango za nini. Soki to ke na culture congolais, to ke na culture luba, to ke na culture zulu. Nyonso on ezaka respect ya ba koko, ya ba ancêtre, ya nyonso ezaka ndenge moko. Et pour changer le moto kuna soki ofutaki liputa ya tata mwasi kuna ofuta babenga une blanquette ya tata mwasi. So ofutaki tambala ya mama na bango kuna ofutaki tambala ya mama na bango. Kuna ofutaki ntaba kuna ofuta ntaba. Na soki papa chima lobi ke non ndenge nini tarif ezaka likolo mso za site. Eza ndenge mwasi atangelaki ou bien mwasi azaleli na libota wana ndenge besi valeur ya mwasi ya ndo tira prix selon bango mwana biso ndinga kedele classe boy prix na ye ezala boy wana za bango ko changer wote wana ndenge bango bamoni valeur ya mwana bango na kati ya ndako na bango po ozolongola eloko bango balinaki ozoki na pa na bino alors ba biso bino pour respecter eloko na biso prix na mo ya ngo ezali ndenge wana et puis on change la main moté ko négocier mais ça on négocie même si on télémélé mo robot ya mo jamais. Donc c'est ça. Et là, quand on a la moi mingi, ils ont bolingo. Quelle que soit la culture, quel que soit l'imposé, ce qu'on lingi, les cababiga amour est aveugle, les aveugles pena solo, au quoi pena. Mais ce qu'il faut se croire que non, tant aux autres moi c'est d'ailleurs on l'a qui sait que côté au pays, tout ça fait côté, tout ça fait côté. Eza mobali moto cha mwasi na nzela wana soki mobali bike ozofinga ba ndeko na miso mwasi na yo mwasi na ko finga ba ndeka finga ba yes soki o respecter libota na yo mwasi ba respecter libota na yo eza ka ndenge yo ozozela makam mama lobi ke no biso linga fufu to linga semul to linga semul eza ndenge yo ozuli mwasi na yo eza mibali msusu azu mwasi na ye yo na ba soki na tekawe lobi akebu moi c'est pas ça ni ndila ta wala ba sumba ka tekawe bukena tekawe na yebi ba ndeko nanga aza congolais le ko nanga bala sud africain moi c'est na yaba akosaka ya mote soto zongi ba vanda kaka me na kati ya bolingo est-ce que ça va na mote bon mutu soka ningi muninga na ye akosunga support na landi ba jeune ba biki non to la salon culture te
c'est vrai. Biso parents congolais, tous un peu dans mon bolembo wana, donc à Sony. Pas na biso wa niti ke po au sagnon, niti balubi ke sur un langage. Moi si avant la phase à vierge, mais dans le logo tant moi les akala. Mais tant le logo, je ne pense pas. Nous on m'a belé changer selon ba ndé tout se développer dans mon kili. Tant ba bi ke culture na kinzondi, ba papa na biso ba ke non, faut obala côté na il y a côté clan ya bino. Et ça la place to za moké to link famille kola. Ya mo to ndiko bala na ka biso na biso. Mais le logo to za li banda siko le o natina mwana nga bala ka pintandu mutando. Ahozo yiwa. Ahozo yiwa. Donc pour te dire que pour bala école mususu izusenga bolingo ya bino mibale ezala makasi oyiba na malamu lakisa yiba directive oyo yolingi asa posoba lingi yo awosala yango quel que soit nini eloko mosusu na bape oyo ya langage mama tolobaki no ezalaka malamu bakoko basolola na bakoko na ye ozala mwa raison mais mosusu mpe so totali mpe malamu soki okenda baluba oyo ya suka ya fin fond na mwana botani awa lelo na poto bakosola te parce que ozala moluba na moluba me bakosola te po ye azala abotami poto koko aza kuna na mboka donc eza kaka langage te eza kaka nde kaka ndenge bozozwela libota na bino ngande natelemeli oyo ya naloba na lingala voilà sud africaine ya naloba lingala oyo yake babalaka libanda parce que libanda eza moins cher te wana osali erreur makasi parce que soko otuni awa koyebisa yo ndenge alobaki erreur esalamaki na zwizi ye mabato balana akeyi po pana biso soko opesi mwasi zemi ava obala ye il faut futa damage wana elakisi te ke oza forcé obala ye fo futaka damage wana mais soko lobi nazofuta damage nazobala ye pe ofuti double ofuti damage ofuti pe ozobala ezodépendre na éducation ndenga lobaki tanga ke balanga nazaki deja na university first year nanga na university nazali kosala TV presenting acting et puis erwana nazaki deja actor I was appearing on TV, I was acting, I was expensive. So pri basengaki ye bakalkulaki nyonso wana babi mwasi oyo zozwa akokotsela mbongo na ndaku parce que atangi tala ba qualifications na ye et puis abota nanu te yo mutu oche yezemi donc nyonso wana ezokonte epi kosomba pe ndenge bino pe bofutaka oye na masanga boyeboye pana biso okofutela meme bato bakufakala na yebe bango te donc eza moins cher te eza cher bakoye biso mama oyo abota oyo fosombela ye blanket fosombele sapatu mutu akozwa sapatu wana moko ya ba oncle ou bien ba yaya nanga ou bien ba leki donc pana biso vraiment eza cher ezo dépendre na culture ka ndenge bolobelaki men wana nde nalingaki nalobela mama Winnie yesa biso expérience bien ba difficulté okutalaki nango ou bien soki pe difficulté ezalaki te ya ko kutana na papa Sami bien ya koyekola lingala parce que aux sud-africaines nous on le lingala quand même donc ba difficulté ni nokutalaki nango ya koyekola lingala et puis kozala papa Sami za congolaise ndenge bolobaki ba culture différent ezalaki pasi parce que firstly nayebaki te oyo alingaka o ndenge na culture na bango basalaka yepe ayebaki te ya ngai mais tant tokutani tolingani wana ezalaki pasi communication pona anglais yebaki anglais bien te azaloba lingala français portugais
Ngasko naebaki lingala te, français te. Voilà. Nazala kaso papa ya baye bafani na bango bazo sulula nga erwana po nazo koma mal à l'aise mondenge tozo sulula tozo seka nyoso wana nazo koma mal à l'aise nazo sentir que oh tamsusu bazo tonga nga po nazo yoka te nazak nanga na ke ina vandi na chambre ti nabi I will have to challenge this. Fona yekula munoko wana. Voilà. Na bandako tu na ye. Tang bat bazoloba na komi na papier. Tang bat bakokende na tunye oye la kisnin aspike nga me nazako kota yango 100% te parce que nazako kanisa o tamsusu azokosa kwa linte na yeba. Tamsusu bazoloba mabe. Na ye go basere ya église. Na ba frère toza ko sulola bien na zotu na bango na zolo bateke na yoke yango wapi po ba yebisanga vérité babando yebisanga babando tangisanga azalaki businessman pe azako yamba bat bauti Angola ba ye na Free the Seed basombi bazonga bongo ezaki na pasteur moko pasteur Guy azana France ye vraiment eda makasi na yekula lingala sikoyo tanga yego yekula ngo wana na bandisikoyo kozala na bango to bando sulola nyoso wana parce que nayebi ke bagotonga te nazakuna nazoyoka na répondre golamba nayebaki golamba biloko ya bakongolete balakisa ngai alakisa ngai Sir Nicole na France alakisa nga bango nyoso lelo na komolamba kitoko leka kutu bakongole be mais nazolo balingala yepe ndenge moko fa yekula yanga quand même exacte ke ngai kaka la mwasi na ye aloba zulu asulola kan zulu dans tout ça donc so on loko olingiango voilà yeah okosala effort yekula quand même pour ba famille tokoka kosolola bien mariage na biso bandeko na ye bazalaka bauti Congo bayebaki anglais te bayebaki zulu te ngai na koma kiskoyo interpreter na bango loba na nyoso donc bolingo ezaka contribution mibale famille oui famille egokota sima mais ezo dépendre de biso sokto lingani donc kakade balobi merci beaucoup merci couple qui boula merci beaucoup pour accepter l'invitation na biso donc ezalango impossible d'être ezalango possible exemple yango yo tozala exemple donc ayekoli lingala mama pa yekoli papa pa yekoli kizulu donc tout est possible papa bete biso ta moi zulu bon so na banda au monde eza la langue so obando loba na oui répondre so na olobité eza moi passe bon ça attend moi conversation moi de loba yeah we are turned around time gakulu gakulu boyo ke possible qui fait ça manango donc generation talk yango toye lisusu awa point de vue nanga eza ya yote oya yope eza ya bango alors papa Sami na show na biso to na système ya opesa ba point yo opesi point de vue na yo bandeko bayoki yo na kokende kaka round na otuna mutu soki baza d'accord ou bien baza contre ya ba point de vue na yo opesi soki ozui majorité pouvoir et répéter ça mais pas là yo on peut ça point la génération ni no yo lié mais ce qui aujourd'hui less than majorité alors tu peux ça pouvoir na bato ta la biso ba s'abonner la biso ba pesa biso génération ni oyo e kozwa point donc tu faut un maximum 4 yeah l'acoustique osa pour ou bien osa contre on agree donc l'acoustique agree Mr. Chims. Yeah, 95%. 95%, donc elle a déjà agree. La mannequin agree. Mr. Cappuccino ou agree ou bien on disagree na point papa Sami alobi. Te yango ndenge ga tolobaki yango. Donc Mr. Cappuccino agree papa za la 4 l'équipe déjà. Maman ça Maman ça agree et papa la biso maréchal de Congo. Et papa du full house. Donc papa ça dit au du full house.
na sco pouvoir eza epa na yo tozala ba génération mibale awa oyoki ba point de vue il y a les deux générations point na yo ya lelo okopesa ngo na génération nini malheureusement 50-50 ezala awa point faut que ka côté moko ba wala ngo te 50-50 On est là des points qu'on est dé. Na pesi yango na moni ke ba parents tous on a besoin ya bana biso bazala place moko ya malamu na bolingo moko ya malamu mais to l'accident on bina nzela au bon fa bazala te voilà et puis bana bazali sikoyo ba mboka o tozali eza mo pasi po ba zonga pa na biso kaka na pa biso tolingi ko bazala yango moni ke bango baza sikoyo na des badances donc baza esika okete bango baza besoin biso pe ba parents to lakisa bango pe ki non tolingi boye tolingi pas so sala boye basala donc pour la biso lelo epesani na new generation merci na bino nyonso botali biso merci na ba abonné na biso merci beaucoup boti na biso ba commentaire boti na biso ba feedback donc bon continuer ko s'abonner bon continuer ko partager kande to lo baka point de vue nanga eza ya yote o ya yope eza ya bangote lelo éprouver le que point de vue na yope eza ya bangote kande to lo barape et pas na biso eza et pas na bino donc vous restez branchés à la prochaine tournée sur un sujet ya kitoko oyo et ko sunga biso pour la lelo to suki merci beaucoup bye.